Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mbote na bino so balandi ya magazine Kinshasa na biso o ezolemba te komemela bino ba vraie réalité ya ville à Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon konzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Ba on a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon konzi lobi abi bon likamba ko pona au salaire yo oza mwana mai nanga c'est vrai to tanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo jeudi 7 mai à Salaki visite officielle na ba hôpitaux nyonso esika wapi ba maladie ya coronavirus bazali prise en charge. Bolanda yango na reportage oyo. Lelo jeudi le 7 mai 2020, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki visite na ba personne atteinte na coronavirus na ba hôpitaux ya Kinshasa. Président abandaki tourné na ye na clinique Ngaliema après kuna a visité ki tour à tour ba malade ya coronavirus na centre médical de Kinshasa CMK na hôpital du cinquantenaire pe na hôpital de l'amitié sino-congolais na commune ya Njili. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a visité ki pe quartier général ya riposte na INRB et sikawapi ba responsable ya santé ba présentaki na chef de l'État l'omoko significatif ya Covid organique oyo ezali kisi oyo ezalaki commandé na yemoko président de la République na ndeko na ye ya Madagascar a sukaki wana te a prévoyaki pe ko visiter ba chantier ya saute de mouton na zone est ya Kinshasa précisément na Pascal Bitabe de Bonhomme pe a silisaki journée na ye na ba chantier ya centre-ville à Sanef Mandela Sosimat oyo ezali ba travaux lancés depuis une année na cadre ya programme d'urgence na ye ya 100 jours. Kasi na hôpital du cinquantenaire médecin moko abandaki ko expliquer mokonzi ya mboka ba difficulté oyo bazali ko kutana na yango pona prise en charge ya ba malade. Peye moko mokonzi ya mboka chef de l'État azwaki maloba pe a s'adressaki na ba malade pona ko conscientiser bango pe ko réconforter bango na maloba oyo. Bon, en fait, la difficulté qu'ils ont, c'est de comprendre qu'ici, chez nous, la prise en charge des malades est computérisée, c'est dans les ordinateurs. Donc, on n'a pas de fiches, mais aussi, oui, je vais y aller. Aussi, pour les fiches d'icône, nous avons 3 entrées qui sont programmées, parce que chaque fois quand nous entrons, nous sommes sous équipe. Nous devons porter les matériels de protection. Nous entrons 3 fois, en dehors des urgences. Donc, les malades qui sont stables, plus ou moins stables, nous allons vers eux régulièrement 3 fois. Comme eux là? Oui, eux ils sont plus ou moins stables. Mais oui, mais eux nous disent qu'il n'y a pas de... Non, mais attendez, pour les fiches, ils disent que tout est computérisé. Ici, pas fait, Ils disent que
Effectivement, excellent. C'est bon. Il y a une difficulté, c'est que nos malades ne comprennent pas que si le système que nous avons, par exemple, c'est le système de monitoring. C'est-à-dire que quand nous venons monitorer les malades le matin à 12h et le soir. C'est ça, en fait. Nous prenons les tensions, mais c'est avec des machines. Quand nous entrons 3 fois. Mais il faut leur dire alors. Oui, on les fait, ils savent, on les explique. On ne peut pas venir à tout moment. Mais nous avons, les thermomètres sont là. À propos de l'INRB, vous devez savoir qu'en fait, j'ai posé la question tout à l'heure. Ils ont besoin d'un train pour pouvoir multiplier les endroits nécessaires au prélèvement. Mais malheureusement, vous savez que cette maladie a touché le monde entier et les pays qui fabriquent en ont également besoin. Ce qui fait que nos commandes sont en train de traîner. Mais je crois que si tout va bien, ça va se libérer au fur et à mesure et nous allons les recevoir. Donc, il n'y a rien de... konamboka soki président yemoko azoko kitako tambola peko solola na peuple na ye bandeko oyo bozali atteint na coronavirus bo désespéré te ba konzi ya mboka ba bosani binote président de la République azali ko travailler elongo na équipe mobimba ya comité ya riposte butu pe moyi pona koluka ba voies et moyens ya ko servir bino pe bozongela ko bika santé malamu ndenge bo bandaki ko bika kala. Kinshasa, elle est partout. A été découvert dans cette hôpital. Premier ministre Ilunga Ilukamba azalaki invité na équipe ya riposte contre coronavirus dans l'Assemblée nationale sur invitation ya ba députés nationaux pour répondre na ba préoccupation nyoso ba député bazalaki na yango sur gestion ya pandémie na RDC pe bozwa bilan ya COVID-19 en particulier na Natonsiata. Assemblée nationale na mission na ye ya ko contrôler ba action ya gouvernement central a invité ki équipe ya Ilunga Ilunkamba liboso ya représentation nationale pour na ko s'expliquer sur ba préoccupation et belé oyo ezali vraiment ko inquiéter ba députés nationaux sur riposte contre coronavirus. Rencontre yango esalemaki mercredi le 6 mai dernier na hémicycle ya palais du peuple na commune ya Lingwala sous le gide ya madame la présidente ya chambre basse ya parlement Janine Mabunda Moudiayi. Côté na ye premier ministre Ilunga Ilunkamba alignaki na sima na ye essentiel ya ba ministre na ba expert oyo bazali intéressé na ba préoccupation ya ba députés nationaux. Narana ye ba expert oyo bazali concerné na ba question sanitaire en général peu particulièrement COVID-19 na contour na yango ezana directeur général ya INRB les virologues congolais en charge ya équipe ya riposte Dr Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum azwaki maloba pour na ko répondre na ba préoccupation ya ba honorable députés nationaux sur déficit ya communication sur COVID-19 na likolo ya tribune ya Assemblée nationale Dr Jean-Jacques Mouyembe a reconnaître évidence oyo na kolakisaka likambu ya COVID-19 oyo ezosenga mutu nyonso na kona ye a s'impliquer soki ba doute eza kaka na opinion po na existence ya pandémie oyo gouvernement ya république ba députés nationaux ba chef ya ba confession religieuse ba leader d'opinion ba bourgmestre mutu na mutu azana devoir ya ko sala part na ye po na peuple azala suffisamment informé. En dépit ya ba difficulté nyonso na niveau ya équipe ya riposte, Dr Mouyembe a souligné que ba effort ya makasi ezali fourni pour na ko communiquer na ko sensibiliser population sur pandémie ya coronavirus, sur danger na yango, sur évolution na yango, pe ba mesure barrière à observer. Les virologues a bakisi que sensibilisation ezo salama en entendant ba moyens financiers ba matériel conséquent na banzela ebele selon ba observateur ebele déficit ya communication na part ya ba responsable en charge ya riposte contre COVID-19 eza à la base ya désinformation oyo ezo panzana na ba réseaux sociaux na ba radio trottoir na opinion publique principalement na ville province ya Kinshasa.
Loko la maladie ezo gagné de plus en plus terrain à travers Mboka, équipe ya riposte. Oyo ezali dirigé na Dr Jean-Jacques Mouyembe, task force présidentielle dirigée par Dr Roger Kamba. Na comité a suivi Oyo ekumba maka na Dr Eteni Longondo. Bazana devoir ya ko engager course contre montre pour na ko rattraper retard accumulé na communication et sensibilisation sur coronavirus pour na commémorer opinion publique na kondima existence réelle ya pandémie Oyo. Ba danger na observance ya ba mesures barrières Oyo et pesami na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En entendant, il faut que bake to komi na 863 cas Oyo ezali déjà confirmé na Kinshasa, 36 personnes Oyo ba koufi. Et plus de 95 personnes Oyo déjà ici ba biki. En attendant de ko fanda kaka nanda kundenge bazoloba salela ba mesure barrière Oyo ba konjamboka ba pesi po obika pe obiki sa famille na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Ni mwana seme azolela ke bana na ye basundola ye ata moko te asalisaka ye pe mwasi na ye ya mibale ya lobi mwasi na ye ya liboso nde aza ko intoxiquer bana bolanda yango na image oyo bana bakipeto otema mwasi ya mibale j'ai formé des grands cerveaux. Mbote apa bakesa papa banda wuta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango ya ko suluje papa na bango papa ndenge nini ko sala subo te ko pasa papa no conseil meme moi elamba o ya ko meme papa na bino le côté elenga nko ile mdalati sitata o suka lati moi elamba elenga nko mbeto azolala elenga nko suka ti moi posa ile ko ma 5 sai ko pesa ye ya moi ko lesi la bato basalaki na ye wana donc asa kapena posa ya bato amona ka bato pona nini souci yo moi so boti ne bana 10 atiko kaka boeneti tala kaka bana pe yo moko bazo kipete ilo mo sisi tumisaka tata oyo yango mais asilika parce que iye aboya mama wana azwayo asilika kapo azwa ngai mais ko bala basi bale e pe kisi pana bafuta kinyambo ko ampozo na kata utikele yakuvaki ngama kama wana siku na yibi na moto na makamanda kana Olanda wana ngana yibi na moto ngande ngana yibi avant que tu as balanda matata na bango sa na ndakita ozolanda na makamu na bango avant que tu as balanda makamu na bango ezalaki na mwasi mobali ndake mutu ba zwinga ya balinga yango ya silika kite eza bongo ti bongo ko bala mwasi mobali za problème mbongo na yo ha si papa na abali mwasi mibale yo ko sala gudu wabo papa mbali o boti no bana ezalaka Mbuta, ngai na kasi tellement que tout ça. Problème na biso ezali boye. Ndako tu nazolengi na mobali na boti na yetu. Yo boti na mobali. Please. Bana batani kasi nkaka na yena taxi nga bana te. To sai même mvula mobali te. Yende mutu ko sala kutu ko lengi na mobali pour ko na équipe ozo tumisa pa mobali na. Olini. Tata bana yo mibale ko kufa mibale bana kufa na te est-ce que soko kitisi mutema est-ce que oza kati ni yebe papa kozoma oyebi ngo ko boti ne bana esa tikyo ni bele soko tika ke ni bele pour azo mwana moko azala na ye ataki sa ba classe aboti ya boti bana te mais yo ndozo pesa mateya mabe pa bana ba ke papa est-ce que yiko sale pati kwa bimisi bo kwa bana atika na ile côté mbino de foko suga bana de foko suga ye elenga nko ine mutasonga tata ona to bano vérité alors bana no vérité na ba makesa o ba basala kan ba l'intérieur batindi la veille loko moi iloko kolia moi mbongo moi bilambo. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukenzi azo continuer petit espace gratuit na mutu nyonso aza na message ya sensibilisation pour na ko lutter contre coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie.
Yangwana biso en tant que leader d'opinion, biso en tant que serviteur nabino, auto-serveur nabino à travers les médias, na casquette nanga, il y a coordonnateur, il y a magazine Kinshasa Nabiso, n'a quoi annoncé bino boye. Bato nyonso, topé ba autorité nyonso, oyo, bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire, vous avez une association, vous avez la structure, vous avez l'individu, message na yo, oyo, zali ko kende na sens. Il y a qu'à sensibiliser bandeko. Na sens, il y a qu'à appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion, toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV, et à partir de 14h na PIC. Donc, message joana, topé ba encouragement au beaucoup ko encourager bandeko par rapport à tant autres vous allez ko passer, beaucoup ko tinde la biso yango à travers numéro o ils affiché na ba écran na bino du micro ya KNB. WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba e yakuna tokoya ko zo ba image wana nyoso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyoso to longa coronavirus. Beltesco toujours na cadre ya kosunga population à Salilé Africa Joyce ezote kama partout na ville ya Kinshasa. Tango yango likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Joyce miliki ya solo oyo tondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe pesaka bango mayele yango miliki Africa Joyce yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Chose ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal moi to bengi ke miliki oyo Africa Chose ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingami la miliki oyo eza na qualité ya kitoko totika baje totika bimela miliki Africa Joyce yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba maman na ba personne ya 3e âge miliki Africa Joyce. Merci Beltexco. Merci Beltexco. Ba chauffeur ya mituka pe ya ba moto ba sepeli ndenge carburant ekiti awa na ville ya Kinshasa boyo kabango ndenge balobi na micro ya Hervé Zaka na Myriam Makala. Depuis baton ebele carburant et mata ba chauffeur na ba wewa balelaki mingi ba komaki kosomba 1 litre ya carburant na 2500 francs ba jour mususu komona 1 litre ezokoma tina 3000 francs. Et puis ce qui vraiment passe na ba chauffeur ya mituka na ya ba moto mais passe ya makasi eza et pas ba client pour ba koma kofuta double ya montant oyo bazalaki kofuta avant kasi lelo oyo ba kondi ya RDC ba réussir ko kitisa prix ya carburant et sali esengo et pas ya ba chauffeur na ba wewa balobi boy réaction eza trop dit nazana plaisir ya makasi ba réaction na ko réagir pona sepela nde ko sepela komona président Pachi akoti ko donc azomema biso na moko boya malamu nyonso oyo tobanda kozela le peuple d'abord nde yango oyo tovivre oyo kotala toana moment moko boye ya guerre na monde tozosouffrir alobi no peuple souffrir te tozosenga carburant kita mpona biso bachauffeur eza sentiment tozozela sala ya mingi plus que carburant. Tosepeli makasi par rapport à carburant. On ne s'attendait pas qu'un jour carburant est kokita. Mais tolali tolamuki tosutuki carburant eza déjà kokita. Ndenge pe lisusu tolala tolamuka tosutuki pe dollar eza kokita. En tout cas, nous félicitons vraiment beaucoup président Félix par rapport à la réaction à Union surtout. Et
tozosenga kete makambo nyonso to ndenge azoloba il faut bato bakokesa oyo azoloba. C'est ça justice, c'est ça bokonzi ya mboka ndenge esengeli ekambama. Ndenge mokonzi ya mboka akomi koloba makambo ezosalema parce que mikolo toza na Congo soki eloko emati ezitaka systeme ndenge tomona eloko neti karibira emati ekiti tosepeli makasi. Oui, biso ata ndenge toza boye neti nga na transporteur awa tilemba tozali komema mutu moko ezalaki ya 1500 ntango toza bato omema bato mibale mais lelo tokomaki na mutu moko tokontinue toujours komema mutu moko na 1500 ntina lemba siko otala trajet ya Victoire Lemba mutu moko 1500 mpo kokisa versement ya moto ya patron ou bien versement ya mutuka ya patron ekozala ndenge nini bato mituka bamema 2 personnes na kati ya mutuka. En tout cas, réaction on a vraiment epai ya ministre et puis na autorité na biso chef de l'État, son excellence chef de l'État, gouvernement na mobimba et ça biso vraiment bien. Boyende ezalaka ba réunion oyo bakonzi ya RDC bazokotaka nyonso ezali ya pamba te ba résultat nango yango yo boko bakaka kosala musala kitoko pona peuple congolais kasi bandeko ba chauffeur na ba motocycliste awa prix ya carburant ekiti bino pe bosala en sorte que prix ya transport ekita botika ko futisa bato transport double peto sengi na la police routière ba meka kolandela makambo oyo etali prix ya kofuta po ba chauffeur mususu bakokitisa na bango transporté bakofutisa bato kaka mbongo mingi bien que carburant ekiti. Kinshasa et l'équipe partout. KNB réfléchir sur les conséquences nini et la kabafi oyo ba mesana komela batia fin po bakoma minene. Dr Gabriel Siloé a réagi na micro ya Hervé Zaka. Na Kinshasa bana basi ebele bakoma kaka koluka koya munene olie pe akende ata epai ya médecin a prescrire ye kisi pe a déterminer délai ya traitement ten okomona ye moko inde tina pharmacie akei kosomba ba vitamine ebele asangisi ameli po akoma munene misusu kutu bakendaka ti kozwa tonga ya bangulu misusu pe babakaka bakib magie kasi ba conséquence na yango ezalaka nini. Dr Gabriel a expliqué boye na micro ya KNB. Tango bazona ba pharmacie so bakuti mutu ya malamu wazoteka na pharmacie to pharmacien ako expliquer ba avantage na ba désavantage. Avantage nango ezanini. Kisi wana ekelama liboso pona bato oyo ete azalaki maladi makasi. Sima maladi wana kondisie pe longoli posa ya kolia. Alors komona mutu ya ndenge wana biso corps médical yango tokomela bango kisi loko ba C4 ba bon appétit ba petit plus ba éteint pona nini po ete epesa enzala tango ekopesa enzala zongeli kolia pe na mwa lokoso sima na yango santé kosala nini nzote ko ekofunga mape azongi na ye ndenge azalaki ou bien ezala bato peut-être tosalaki le passo que le passo wana esali ko kondisa ici posa kolia to pesa kapé ezape na bato musu peut-être azalaki na maladie psychosomatique kolia ezati akondi to pesaka wana siku avantage yango kozala ete ezongisi ye santé malamu ezongisi pe na posa kolia sima akati mais lelo oyo bato surtout bilenge basi tango bamoni likambo wana bakomi siko koluka nzoto oyo yaza nango eza kitoko te il faut abakisama mais la pe ndenge komela yango na ndenge normal mais lelo tokomi komona akoki kosomba plaquette moko ya C4 akokende nyonso ameli ndeko nde bomonaka na pharmacie basala coupe elingi koloba komela kisi nyoka wana balakisaki koba te kisi ebomaka soki omeli yango na lolenge esengeli omela te alors bango bakomi komela yango mpona nini parfois une plaquette, 2 plaquettes, 3 plaquettes en une fois suka na yango eza nini akokoma ne munene ndenga lingi mais il y a des conséquences qui sont par exemple des maladies métaboliques et ça batebeto ya mina ba cabinet na biso abana ko melango ya mingi suka nango akomi na obésité yango to benga question de maladies qui s'ignore alors siko tanga ko luka te akimi so obésité ko kimate peut-être comme les conséquences de la maladie métabolique comme les conséquences surtout mingi ya ba diabète sucré alors les appels à bilenge belé to ya consultation moi c'est comme on a tellement monene leki mais place à vandi nzota bo moi si bandi ko bima mai donc akomi na paiement kotambola zokoka lisusu te suka nango mikolo esengelaki aza kati na mokili oyo eza diminué na âge peut-être il y a 15 ans 18 ans 20 ans à cause d'exagération ba kisi wana melaki oyo BBC et créer
maladie métabolique telle que diabète, obésité, soukanango, bakomi ko kufa pa wapamba. Dans la conséquence, il y a pas question de mozomela. Mais la moni même bilenge mibali mususu. Bakomi sukomela yango pona ni kwa ya monene ndeko monene za la proportionnelle à la taille, proportionnelle na âge na yo. Mais ce qui commis déjà excès na komela yango était monene commis. Oui, c'est que ça n'a pas été yebaka été comme ça vient yo mokuse. Bandeko basi bouti koyoka ndenge docteur alobi. Système ya komela ba vitamine ya kobaka ba kip magie pe kozwa batonga ya bangulu pona ovimba eza malamu te po eza na ba conséquences ebele ozo sepela kaka okomi munene okomi na taille mais oyebi te nini bakisi wana ezo sala na kati ya nzoto na yo sepela lolenge nzambe ya sala yo Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Toute une équipe toyeba sur motivation nini etindaka mutu andima ko parrainer batuna libala boyo kandenge ba parents ba réagir na micro ya Hervé Zaka. Pendant période de fiançailles entre moi sina mobali soki bazo préparer libala bakendaka koluka batu ba parrainer bango na libala c'est-à-dire ba parrain bango nde bakosunga bango na ba conseil pe na makambo ebele pour couple na bango etambola malamu kasi toluka kitoyeba nini emotivaka na ba parrain ebele bandima ko parrainer batu na libala. Oh ça vraiment capital kati na likambo etali parrainage donc muto ko parrainer donc c'est-à-dire à côté la besoin de akoloba nini te mais et le temps et l'amour parce que ils ont mabala musoko mona ka mutaeli yo na temps sous 1 mois et demi oh tolingi na date bo pare motali que tant na bazo pesa yo au solo au sali dialogue na yote en tant que parrain na bana wana. Même si tu es un pasteur, tu dois faire quand même un dialogue pastoral avec les enfants. Tant au sali bango, yo ki bango, landeli vina bango, o mene pe banquette na yo, privé ya yo moko, et pas ya ba pasteur na bango, po ye ba comportement nini, ba ficha kanakati église. Est-ce que baza ba na botosi, est-ce que baza boye po okene kundima ko parrainer libala na bango. Donc problème parrainage nako baki biso na tango oyo donc ça dit bana eloko bazolandela mutu angwaza na mbongo soto bengi ana mutuka soto bengi eske akopesa biso ba moyen akosombela biso voile akosabo donc le tout wani ko content on a parrain c'est comme si parrain mutazo bala nzoka tu dois te préparer toi-même soki yo parrain mutu okiki koluka bango tu dois assumer tes responsabilités oyo ko ya fondi mayango pourtant yo okiko à moins que bon en tout cas ça m'étonnerait ya komona que parrain au bozo la bonga mona la parrain na bino bon et ça audace quand même c'est vraiment inadmissible et ça biloko ya kondimate parce que c'est les enfants qui veulent se marier batu bakoya ko luka parrain que tozo luka papa te ko consulter yo potala tonito bala na meto mona ka comportement na bino ezalaka ya bien yango tonto landa modèle na bino yango soki bokoki kolinga bosimba biso na libala na biso boyoki ndenge batu ba parrainage déjà mabala balobi kondima ko parrainer mutu na libala esengaka mbongo te to soki eloko nini te batebele bakanisaka kasi bandimaka ko parrainer mutu ya liboso batalaka comportement na bino esika bokolela na quartier soki bozana ba image to ba témoignage ya malamu to soki pe bozana ba image ya mabe kasi soki ozana ba témoignage ya malamu nde bakondima ko parrainer yo soki pe eza ya mabe bakoboya na bango donc
bino bandeko oyo bozomilengele mpo na libala bobongisa bizaleli na bino na quartier esika bovandi mpo soki boza na témoignage ya bien te bakondima na bango koparene bino te bokoluka ti bokolemba. Kinshasa eleki partout. Merci de nous qui tellement belé à kolanda édition ya mokula lelo et komi na suka ceux qui vont sepela qui na édition ya mokula lelo tika tope sa merci na Hervé Zaka double pour moi zaki na sima ya caméra na tosi ata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanaka te ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.